grâce à manque qui respect yé à comprendre on va sanctionner bandeko ko sanctionner mutu o sanctionner mutu bi ka travailler pas ko sanctionner mais mutu à travers que pas na yoté on ko sanctionner té si ko papa mu parce alima peut message nini est-ce que grâce témo fait partie d'un F victime to eza bongoté pour on ne peut sanctionner que la personne qui travaille dans ta F victime bah tu vas rappeler mon passou là que moi sous de ko betti la biso tolo tala passé na yé est-ce que bien moi sous dans moi c'est ko betti la tolo tu peux bien réfléchir yé mon bal la grâce yé à sa proche à fali yé à sa neko fali cousin fali bah ça li liste ba poto ba tie copine na yo donc cousin na yo ndimi que ba tie copine na yo mais yo yebité to zonga popol aebisi biso et là moko a reconnaître pas grâce a reconnaître que grâce à lui qui minene là na a reconnaître ngo andimi que aza orgueilleuse mobali cousin ya fali popol la lobi nini habite ngo Alexis wecha ça que mission o ya finga ki grâce dans live ba katisa Alexis live wana live ba katisa yango po nini ye popol a bien inspiré nani na a bien fali mta katisa nani Alexis oti live wana Allô, c'est la famille, j'espère que vous allez bien car chez nous tout va bien avec Jésus-Christ. Et ça a bien bon mère des Actu Télévision. Nzamba sale biso ngolu bandeko to kutana suna mukona le to ko pesa nzambe merci bandeko yo azo pesa biso pe maofela zo bumba pesa ko batela biso na mbula oya sika komisa biso to ko pesa ye merci mingi nzambe azo lokumu pe biso aussi to toujours ko souhaiter bino ko présenter bino ba meilleur vœu na biso ko ba ke 2024 oyo ele kabongo ba mbule leki ele kabongo 2023 makama malamu bandeko na puis mère des jumeaux na bino ba ki 2024 les bonnes de les moko nzambe komisa biso mitema malamu oui bandeko nanga koza mitema malamu eza bien bandeko nanga eza peta bien makasi eza la bongo libonde na biso surtout ekozala kitoko makasi bandeko ndeka boyebi mère de jumeaux na biso ka yela kisike makambo eza makambo eza penza ezali bandeko nanga to mwana ngambo bongo ya batafali makambo esi la kate makambo eso ya kaka seko ya bakisa moi epemaki mo muke makambo grâce epemaki mo muke grâce bakata kebi bokata grâce bongo bokata ba grâce bokata grâce bokata infiltré bokata et grâce bakata ki to ça ki be mission sur yango sur makambo no surtout ndenge elekelaki et bon tout le boye le tout moi boye popol ou pasula aye ko ça l'émission et pas Frank Steinmeier bandeko to mona ki combien de grâce azabongo aza soutenu par bandola biso de mama Congo to Sarah to ba de mère ba soutenir ye pona bango muto sai mabe muto limisi makambo nyoso to ezabongo Jaël pona bango ba kata kaka grâce te ba kata aussi na Jaël paye alongo na kata makambo oyo na kata ya bato o balobera fali ye pe aussi batay ya la baie bato ba ke ba preuve ezate na likambo ebimaki ke akuta na kofi ba preuve ezate parce que batie ko ba audio na te ezabongo Jaël mtaloki nyonso bandeko lozonga mokie moi sima non mokie sima to boki na TikTok ta muko o et c'est na moura ba ça la live na bango et que c'est na YouTube mbala moko je ne sais pas mais ça na TikTok donc ba beta makambo o ya grâce temo makambo o ya grâce oyo banda ke pa moura na ese non comme si bato ba bossa na détail wana to ene na ba onga envers mona moi so Jaël nde e bungisa bango makambo ngai bandeko langa nde boyebi mère des jumeaux azana pour la ko promouvoir ba valeur ba anti valeur et pas na ileka na lo ba ngo butu moi ngatra mema ba voyage e bandit to moni ko ba liste bimi e 54 visa e 12 ba chroniqueur ba rekene poto na ba to mbanga to ko moi ke Jaël pe na kati
dans sa même émission ngabe pour na Trump penda fali et ba ki tse à côté ça bateau mais ça côté si bango tout ça à côté si bango déjà ça penda dignité la qui à promouvoir ma finga la qui qui ACP la kana indi ba finga ka ndenge gel to blanc la finga comme sans pudeur et tout fallait ACP la kana nango ka émission sur yango ndi makambu be so bimela oyo non zolo baron ki non depuis bana ki nga dans qui d'accord té na ba réaction à grâce témo bateau ndé ba lo soyé to boli grâce témo matala na yewana non to boli que grâce témo za muntu matala na za muntu alinga mona kande ye aza muntu to boli par rapport à bateau ba vanda ki na ye bateau ba ki na lisolo tant ba na lisolo j'ai la continue donc moura j'ai la ça à continuer na live on le baki a pesi grâce 48 24 sur 48 heures à ko démentir makambo se fali ou poupa après tout le monde qui yemo pe j'ai la salle émission si vraiment bateau mon sous pelo comme Josepha Chako ben ko affirmer comment grâce à l'oba qui fallait à Zamutuna. Ndé makabole to me tombe au kata ni ba kata ba kata kiye ba longoli ba tie mopanzi et après grâce à tout à 2024 grâce à ko senga bongo bolimbisi asengi pardon na fali pupa asengi pardon na nana asengi pardon na ba warrior nyonso abipona ye warrior oria warrior pour la vie. Que bien que les cambo et que na ko limo zo si nango mais pour la vie les cambo et aussi la terre abaki il y a la campagne à fatier si là ba fatier les canets à ko répondre biso et tout be pour lango a communani ce qui peut dans la ceinture à fatier que comme tout le monde na Congo comme politicien pour le comme ko foot na mboko na so Congo eza politique faut ça yo mboko comme politicien toza oza député toza au diembe la kana mutu mboko asa na politique pour pas bien de ko zema comme fatier comme élection les cas de à ko répondre pour le paix à ko répondre biso to mona ki banani moura na nene na TikTok live no monter amoni ga extrait na TikTok ndenge moura na nene ya ba potani nene ya ko affirmer que moura akosaka moura ba lobaka 90% ya lokuta kosaka ya dit que oh ya lobaka saka ya solo oh ya lobaka ya solo moura nde ya lokuta donc ba moka ba yebi pour mingi to même ba grâce au muteki na télévision to mona kinani moura la ese après aussi nene ya il peut y avoir nyonso mais est-ce qu'il y a vrai batu musu le bande le couteau mais il y a vrai est-ce qu'on peut avec le bébé faut ça sur il y a grâce témo na esika que grâce na kolena coffee na kombo ya hôtel na kolena surtout na restaurant nene a musika na Dubaï mais avec au courant de tout il y a ba adresse il y a nyonso avec au courant de tout to me pour me passer là aye ko kumisa moi sinaye pour là ay ko répondre batu bébé que grâce penza grâce témo azayaye abi aza ya la question que azayaye et loka liboso nge ya tirer nga bandolanga non singa non ndeko nanga o yime vidéo ndeko za moté amalamu to singa pa nzambe bana ko cultiver moté amalamu ndeko nanga bana ko mena vidéo bana ko cultiver moté amalamu bana ko partager et que ça bien de konanga ça monter à malamu et on est libonné pour la 2024 monter à malamu aime la vidéo s'il te plaît na sengi le bolu nzambe aimer vidéo donc la biso papa la lobby que grâce témo a qui bon sanctionner ba sanctionner qui est malgré que y azo accompagner qui peut-être sous et dit ba dit de façon mais comme grâce témo ça sanctionner bandeko depuis que bango news bayaki bongo o fallait même qui na ba chroniqueur chroniqueur news ba kinaki ta mon côté à ça na F victime ba mettre la rango to le boutou mo et que personne ne travaille na F victime personne ne travaille là-bas. Mais comment on peut sanctionner Moutou Oyo à travers la bangote? Pour tout le monde est dit, bah kataye, bah longola, donc bah warrior, bah sanzaye. Ceux qui vont la caille, les sous-soutés. Ceux qui vont kipaye, les sous-soutés. Mais nous connaissons Popol, Pépé Alobi bien, a confirmé que c'est lui, le cousin. Yende Azan de quoi fallait. Alobi que Nenge Zawana, bangonde bah sanctionner grâce. Il a comprendre sanction wana parce que grâce à manquer qui respect grâce à manquer qui respect il a comprendre on va sanctionner bandeko ko sanctionner mutu o sanctionner mutu bi ka travailler pas ko sanctionner mais mutu à travers que pas na yote on ko sanctionner té si ko papa parce alima peut message nini est-ce que grâce témo fait partie d'un F victime to ezabongote pour on ne peut sanctionner que la personne qui travaille dans ta F victime.
Tout le reste est là. Qui peut les sanctionner? Personne. Parce que travers na F victime. Tout le monde combien papa mon passou là a commis si grâce na ye. À la qui c'est que grâce à ça ye. A commis si relation na bango. A commis si mutu na ye. Batu musupe sui bango le lenge popol a memeli interview to entretien na France de mai. Batu va dire que grâce à ça mutu a côté te vie son passé. Batu va rappeler mon passou là que moi sous ko mettre la biso tolo tala passé na ye. Est-ce que bien moi sous moi ko mettre la tolo? Ah moi c'est bien ko komisa. Moi sous bien ka lele. Moi sous babi que te la voyage ba memi ko mema. Allez on bale mosusu il paraîtrait ce que dit mais là il paraîtrait selon Karine Mokonzi. On a source dans Karine Mokonzi que a magina na Jimmy Belao. Moi ça modèle wana. Abimana na baba coach aux États-Unis pour ma kilele. Moi si mon modèle wana OK, moi si musu ya lele susu ko réclamer mongo na eka lele. Apena moi si ko mettre la tolo. Bandeko. Bolingo asuka. Bolingo. Papa bu pasu la kumisi grâce na me batu balingi ngoto ke aza moi si ko kumisa te. Et aussi bato si ba temeli popol mo pasu la. Ye alobi ke ayeba ki voyage à grâce te bandeko nanga ayeba te ke grâce bataki na liste wana ye ayeba ki te ye bato ba ke ye ndaki grâce na liste ye ataki grâce na liste te bandeko nanga soki ye abi ke ataki grâce na liste te ba yoko mkolo copine ba yebiso te pe ozaki consulter te. Tout le monde réfléchir. Yé mon bal à grâce. Yé asa proche à Fali. Yé asa neko Fali, cousin Fali. Ba sali liste, ba poto. Ba tie copine na yo. Donc cousin na yo andimi ki ba tia copine na yo, mais yo yebite. Oki ni consulter. Ba senga ni permission, ba tout na yo même pas. Ba consulter yo te. Yo po yebite. Aki surprise. Agréable, moi c'est popol. Balingue mingi, moi si na ye, moi je peux dire abalate pour li kangu na yo, bana makangu jusqu'à contre bana makangu. Ba tie li kangu na liste sans pour autant oyeba. Est-ce que copine nango a réellement ta copine? Ce qui a copine, na ngo peut-être qui grâce na liste alors. Pourquoi bongo autant na biso mutu wa taki grâce na liste? Popol. Na ba dire na yo o pe sa biso ba tout argument. Ba ke réellement copine na ote. Même par information pour ton respect. Pour ton respect. Ba nga tout le monde tout ta copine na liste. Au moins ndeni. Mais ba ki pa yote. Ba lobé la yo ba sota yo kutu. Ba côté kutu dans ko sans que yo yeba. Popol. Yango o pesi bato baba ke eza couverture bargument. Bato baba ke eza couverture yo ça ka couverture o pesi mango bargument. Pour ce qu'on yeba kité et la kisike boza na relation te. Ce qu'on yeba kité bato la ki ba consulter que te. Donc allez réellement copine na yo te. Papa Moupasou la vérité est fandi wapi bandeko nanga e fandi wapi bandeko la pesi yanga mbote na bandeko yanga na bato yanga ya kati na moni bongo mère double à Texas yangwana kutu rose na kati ya Bella mami Lukeba na kati ya France Caroline Moya ya papa Roger na moni bongo tante des enfants tante Laurence ya papa Willy na bosanité bongo Yolande Magui na kati ya Washington ya yo yango wana bandeko tozonga wa Tozonga popol aebisi biso et là moko a reconnaître pas grâce a reconnaître que grâce à li qui minene là na a reconnaître ngo andimi que aza orgueilleuse mobali cousin ya Fali mobali fiancé ce qui te bengi na likango fiancé tsaka yo linko tia wana ya grâce isiko a reconnaître ngo que grâce à ça mutu ya lolendo donc to lo banini bato ba fingaka moura ba ke grâce à lui qui minene trop ba ça erreur alors donc tu comprends que nani na biso tu comprends que popol a confirmé que moura lobaka que grâce orgueilleuse tu comprends que Josepha Chakwa lobaki sur grâce on peut moura on peut nani putain mon popol a confirmé biso que moi si na ye copine grâce temo azamuta lolendo et popol a qui sur ba preuve ba causerie na grâce temo regardez la Champs-Élysées sang pendant que mon confine de laisser la Champs-Élysées ezaki ye moko papa mo pasula bandeko papa mo pasula to ko sous-estimer aza mobali yana ba relation aza mobali to ba aza mobali pocha mutu ba mutu ba mesera pocha mutu te mais bandeko to ko samate
1 popol azaki na potote 2 popol tango neni élection sangoke tango ake kolia kuna na Champs-Élysées na restaurant na kolia grâce à la kisaki batuke carte oya futelaki ake bo carte ya Fally Ipupa bandeko toza ba na poto awa tebi ko lia na babisika na otomoni grâce à tel ma talana na réseaux sociaux c'est pas donné à n'importe qui ce n'est pas donné à n'importe qui to kosamate to yebani na poto. Comment les gens gagnent leur vie. Pandeko. Soki. Poche wana. Ya mon pasteur to bien moté. Mais mon pasteur là, ça dit copine a plaisir. Atina ko lia. Na lia moko IP pour la copine a plaisir. Et à la qu'est-ce qui est pas ça. Même malheureusement to qui pas et pas néné à ceux qui à solo. Ceux qui à le coûter mais parce que néné elle est à assurer biso que yé oh le bakeza toujours à solo. Mais moura nera au kosa. Admettons que oh péniné avec les à solo. Si le carte ça Fally et ko ça nini maboko ya grâce pour affouter lango bilia na ye na restaurant on a cher modèle wana. Mou passons la yé moko na kin attendre na voiture à grâce té. Je veux chaque lobby que na kin ba quel ce qui na boîte. Mou passons la a ko fout même pas mbonga masanga so ba so qui champagne. Pour ça ko somba ngoti. Ba keti sika mo ya moins cher. Champagne à $200 a ko fout ngote. Josepha chaque lobby et comment dit ba keti sika mo ya fout champagne ce qui va $30 ba comment keti sika mo sous kuna champagne $30 mais grâce muta fout et non mou passou là. Donc mou passou est-ce que la kin ba mbongo na azana ngote. Et robimisa. Mais mbongo on les a grâce na Champs-Élysées on est mbongo mwane et mwanaki. Mbongo lisa grâce à Champs-Élysées mwanaki mais mbongo on ko stafaka na kin et mwanati. Moi si non butu moi ba nyongo et tungisa o ko futile ngote mais mbongo ko laisser na Champs-Élysées mou passou la zalaki nango. OK mbongo laisser ke biloko laisser na Champs-Élysées ke futi tata nyonga mutu moko. Mais mou passou la ndimi ke pour na lo lendo a répondre na qui orgueil moi si na ye. On dit que moi si nous orgueilleuse et toi aussi tu l'admets. On ça la ye le coup de lo lendo na ye. OK laisser na Champs-Élysées au bas où moi si na yo a surendetté. Andeko où allons-nous? Et bon Nani dibinga bandeko où allons-nous bandeko bolimbisanga le pe na ozonu moi temps pour makambo émission pas problème mutu asula andi na live yo sali plus d'une heure hein? Bah 1h50 c'est quelque na landi yango penza nyonso ndeko ya koloba pena ezebele bo pesa ngamo matoyi na bino moment où vraiment eza vraiment important toki ndeko na biso pope mupasula lobi so ni ba dira pope mupasula sinon popo mupasula bureau ya Fally oyo banda ko sala Fally depuis 2006 selon ba dire ya pope mupasula comme si ba s'est trompé sur grâce selon ye niti ba s'est trompé sur grâce na ye yango siko ayeli batuke non grâce a différente et ba chroniqueuse mususu ti popo la bengi grâce ne abien ke entelo oyo nga na yebi popo la muto atanga pour le cas comme sous Virginie Manganga avec batanga so na popol donc popol atanga aza parvenu te la musala o asalaka a muto atanga popol bi abenga ka grâce na ye entelo umisiye na tout ce qui entelo ya popol mupasula en résumé on a français au grâce à l'oba na tout ce qui terme o entelo qu'est-ce qu'il entend par le terme entelo bande konanga tout ce que loko na place na yango yango le la communauté na biso to ko les plus bazo babo limbisanga na terme we donc pour na muto bi français selon popol mais grâce à le barba français là à bongis à lier moi accent wana yango comme si grâce entelo bandeko grâce na ko polo baka ndemo ko yo ko polo le o ba ke grâce na yo aza ce qui entelo o grâce na yo aza orgueilleuse na ko polo baka batu moko bo mutu moko yango eloka pété popol foutez-la moi si bagnon. Ou le c'est ceux qui m'attendent que le sac de Champs-Élysées foutez-les bagnon luquez kimia. Pour you confirmer biso, on confirmer toute la communauté congolaise que moi sinon asa orgueilleuse. On confirmer biso. Et aussi Popo la confirmer le mot très important, très capital bande konanga. Popo la lobi nini. Habitant Alexis Wecha ça qui mission. Oya finga qui grâce. Dans live ba katisa Alexis live wana. Live ba katisa yango. Pour nini ye Popol bien échapé nani na a bien ce Fally mta katisa nani Alexis oti live wana donc Popol d'une autre manière Popol a affirmé biso que ma fingo to monde na réseaux sociaux balanda kayango pe ba sepela kana yango ah oui pour tout le monde les cas aussi dans combat Fally aux yeux Alexis Wechi aleka finga batu bo sala et le côté bo katisa ba live te bo longoli c'est des missions te Tombona gèle comment ti presque mutakala bokati c'est live te bolongo la live wana te la kisimso ke pour la grâce nde bobengi
Pourquoi ici Alexis Weche live. Donc pour signifier que grâce à ça important, que grâce à la level Moussousou. Donc après tu vas toucher na victime. Donc la question c'est que grâce aussi après toucher. Est-ce que pour Azaka moi si il y a Popol, il y a quelque chose qui se cache derrière. To Azaka moi si a soi-disant mon condiment comme pour ça normal. Nana Boduga bandeko. Maintenant que mes vidéos de la partager ça va bien. Et que nous bon on peut le colanga. Bolingo ya Popol na grâce et ça na moi c'est comme boy. Ensemble pas joyeux ensemble ça grâce d'internet. Sur quoi internet tout azu mutune Popol. Cousin et ko tombola et cousin et ko bundela ye kaka na internet bo sakana kena bolingo bolingo bande ko na ngai de l'autre côté mobali yango eko kumisa mwasi pika yimo mobali eko tombola ke mwasi ni aza muto matalana akoselaki nani cousin na ye makambo akoselaki fali makambo na place o grâce à lobeke yesenki fali ye moko abenga po ya bwaki kosala émission mais nani numéro 1 ta benga ke yango asali Popol alobi ke akosa ki ye muta benga ki grâce à sala émission neko kamwa mwasi na yo li akumisa yo et pas ya copine na ye pas camarade na ye ke ceux qui mobile nanga lo bakate nanga sa émission te pour ka mobile nanga mtabaki mais alingi akumisa cousin ya mobile histoire oyo mankaka diaka en tout cas histoire oyo bande ko nanga ya ndenge donc grâce à ndima akumisa na cousin mobile na ye bon mona ke mobile nene cousin mobile na ye nda danger donc ka cousin donc mobile na lo bako yokate répond na ye akoyoka kaka dani cousin mobali yango bandeko eza bolingo ya ndenge toyoki biso na live yo tambola soki na audio oyo etambolaki na TikTok na YouTube na réseaux sociaux nyonso nde grâce a otanga kombo afali na orgueil ke mutu abengaki ye ayaki nde fali alakisi ke aza amoureuse afali mais sikoyo Popol na biso Popol mupasula aoki neta soni te ayeki makambo boye donc si toconclue toteli nsolongo bien mwasi ya Popol mupasula qui est grâce temo ayebi ke fali aleki mobali na ye yango andima tanga kombo mobali na ye kombo fali olie mobali na ye olie aloba vérité atombola ye mobali donc quelque part aussi grâce oyoka Popol soni pour ce que mobali no soni oyoka mobali no soni te oyokelaka mobali na yo soni te diyo bakamarade na yo okumisa mobali na yo ah non Popol muti makambo bopesi ba era ba argument bopesi batu kili ba argument o ba ke Popol yo zaka couverture mais kolo likambo eza fali ye moko to kolo likambo za soule ande konanga Popol yumo comment grâce à kosa kamoki abana ko kosa avant même tout voyage abana ko kosa batuke abimaka na fali avant que tu mette na liste avant que yo kota na vie na ye a kosa da bimana fali o koti na vie na yo ko cousin mais on le mala ko kumisa yo ma kumisa ka fali a préféré atia komba fali na makambo ke kombo na yo Popol mupasula yo oza mobali na ye les y comprendre Popol o ka bolingo yo ya na to zakala Popol bandeko pour osuki se ma grâce temoyo grâce ba histoire ne aussi seront le dans les réseaux sociaux ezana no bandeko nanga masola grâce ezana no bandeko mais na nyonso to etuko leka o bandeko nanga Tomi toi nan est-ce que ezaki important que Popol mupasula aya ko sala émission oyo est-ce que c'est vraiment important d'un côté to bake oui c'est important pour aya ko tombola mwasi na ye ko to bake abimana grâce aya pe ko d'un côté aya ko laver Koffi Olomide pour alakisi que grâce à kuta na kofite d'autre côté alakisi aussi ba faiblesse ya mwasi na ye d'autre côté alakisi encore que yangi sous roche il y a quelque chose qui se cache derrière makamba grâce oyo donc bandeko Popol aya ko tumbola makambo c'est qui donc le bosana Popol eko la musako ba matière bimali sus ba tu ba ça sur émission ba ke suko kundula ba o ba kundula ba ko kundula ko makamu sus donc Popol eko la musu likamo c'est lala kinango eko la musango nyonso tu wana onoko ya bolingo ono ya nini to ebite me bandeko matière oyo ekeka mulai ce que ezeka ponanga Popol boki à se taire likambo eleka lango
esila nango ekeka ndenge ekebo eleki nango soki bo ba gel na kuzu bo ki bo lobe gel ke gel nga suko ba kofite likabo osuki sango ndenge wana ke oya lisusu ko lamusa likambo oui ba commentaire bato mususu ndi ba kutu ne surtout ka bato asila bisalu ba ko toba komba asila ne lengi bato famille bota boko mite ya malamu ko bosenga nzambe bolingo boko mite ya malamu libonde na biso ba kuka ngwana boko mite ya malamu sila eko sala nini makambo eko sala nini bato bataki kombo ya kile na ye bato wani ko bimisa ba solo est-ce que si ezali na kati bobongwama dans tout ça bisalu ba trophée ye kaka nde bosala effort oko un peu le kola ye ezala bien mingi pona bino moko kimoteur abe comme ça moto gris comme ça moto pongi et comme ça moto impoli ezaki bino mère de jumeaux Actu Télévision so qui est sur zone te tokoya bye bye.